losako pe mabenisi na bino banso na kombo se moko ya Yesu Kristo oyo Nzambe asekwisaka na bawa mpe avandisa ye na loboko na ye ya mobali o likolo. Boye bolamu na émission qui dit la parole de Dieu liloba ya Nzambe elobi nini. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Message ya biso ya lelo ezali mpona bapasteur nyonso ya RDC mpe mpona peuple congolais. Kasi yambo tokoka kopartage na bino message oyo toza nango ezali destiné mpona bapasteur congolais mpe mpona bino peuple congolais. Nalingi natuna bino mituna mibale. Motuna ya liboso bozali ebele na kati ya libota ya bino mpe bovandaka ndako moko. Ndako yango eza na bachambre ebele. Nyoka oyo ebomaka un serpent venimeux ekoteli bino na ndako ebandi kosuwa mpe ebomi quelques membres ya famille na bino oyo bozovanda na ndako wana. Motuna mwa ngai na yo ndeko mwasi ndeko mobali ezali boye. Réaction na yo to réaction ya moto moko na ndako wana ekozala ndenge nini? Ntango nyoka ekoti ezosuwa ezoboma. Alors bokobanda kosambela to bokoluka boboma nyoka wana. Est-ce que bokosenga bakamaradi na bino baninga babino basusu to bato baza nzinga na bino baya bovanda botala ndenge nini bokoboma nyoka wana? Est-ce que bokozala na kimia na ndako wana? Bokozala na kimia na ndako wana te mpona nini? Po ete tant que nano nyoka wana ekufi te bokozala na kimia te. Po bovivre po bozala na kimia na ndako wana esengeli baebanso oyo baza na ndako wana bautilize bamoyen nyonso oyo eza disponible po ete baboma nyoka ekoti na kati ya ndako. Ndako oyo tozoloba awa ezali RDC, République démocratique du Congo. Boyebi na Est nyoka ekota. Nyoka wana ekota depuis ekota na Est ezo continue koboma. Donc nyoka un serpent venimeux ekoti na RDC. Esengeli Congolais moko na moko, Congolaise moko na moko a utiliser ba moyen nyonso oyo ezali disponible po ete tobenga na nyoka wana banguna ya RDC oyo bazali ko continue koboma bana na kati ya ndako oyo tozobenga RDC. Motuna ya mibale bozali bobena ndako wana nalobaki yake ndako yango eza na bachambre ebele me bomoni bachambre mibale ebandi kozika. Réaction na bino ekozala nini? Est-ce que bobanda kosambela bino bato boza na ndako wana to bokoluka lolenge nyonso po ete boboma moto oyo ezokozikisa ndako bachambre mibale wana? Est-ce que bokobengisa baninga babino to bao baza nzinga na bino po ete bovanda botala ndenge nini bokosala po boboma moto wana? Na Nord Kivu na Ituri bachambre mibale wana ezozika. Mais po epermettre yo to na bandeko bozala kati ya ndako bovivre malamu e bokoluka partout le moyen bosala nini boboma moto wana. Ndako ezozika awa tozoloba awa ezali RDC. Bakongolais banso basi mpe mibali biso banso toza na responsabilité ya kosala nyonso po ete toboma moto oyo ezotumba bachambre mibale ya RDC. Toyebi yango na Beni na Ituri bisika bina nalobaka ke Nord Kivu na Ituri eza ndako wana mibale bachambre mibale ezokozika. Donc message na biso ya lelo ezali destiné na bapasteur congolais pe na peuple congolais mais particulièrement na bapasteur ya RDC.
tolingi ete bapasteur ya RDC bakoka kotala ndakisa ya Moïse homme de Dieu na kati ya liloba ya Nzambe. Bana Israël banyokamaka na Égypte pendant 430 ans. Minyokwami wana to oppression wana etindaki bana Israël baganga epa ya Nzambe. Nzambe mokili ayokaki koganga ya bana Israël pe liloba Nzambe lobi ke Nzambe akitaki po ete adelivre bango na maboko ya baegyptien. Na botindaka mosali mwaye. Mosali mwaye komonene nani? Moïse. Po ete akoka ko bimisa bango na kati ya boumbu na kati ya pasi o baza komona. Nzambe nde atindaki Moïse po abimisa bana Israël na Egypte amema bango na mabele. Oyo ye Nzambe alakaki akataki ndai ki akopesa na batata na bango. Dieu avait juré de donner cette terre aux enfants, au père des enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 3, verset 10, Lobinini, Nzambe azo s'adresser na Moïse. Alobi na Moïse kende na kotinda epa Pharaon. Okende kobimisa bana Israël na Égypte. Tango boko ozo tala makomi na botangaka makomi boko comprendre le lenge nini. Moïse azalaki ko sala parce que Moïse a bundaki na bana Israël ensemble pour être gagner 2 royaumes côté avant nini bakatisa Jordan. Donc Moïse akamataki na motema atiango na motema ma Nzambe alobaki Nzambe sa alobi mabele mana na pesi yango na bana Israël. Moïse atiango na mayele azwi yango a communiquer na bana Israël bazwi pe baction bazokende. Dans Josué chapitre 12 verset 1, ils ont énuméré, ils ont dit que barua o ils ont tangé so barua o bana Israël balonga ki bango. Bana Israël ba gagné bango dans verset 24. Total ezakela le banzambe bi 31. Tukumisa tona moko. Moïse na côté avant abakatsa Jordan a gagné barua mi balé, royaume mi balé. Josué 31, donc 31 plus 2, 33 royaumes. Bana Israël, sengal ki babunda. Babundisa bato oyo bazalaki kovanda na mabele na bango illégalement. Bana Israël babomaki bango po ete bakoka récupérer mabele maye Nzambe apesaki bango. Mabele oyo Nzambe apesaki bana Israël ezalaki occupé na baennemi ya Israël. Soki mabele mabiso ezali occupé na banguna tokosala nini? Tosala obele ndenge bana Israël basalaki po ete tobenga na bango parce que bango loka bavandi bakolinga teke bakende bayo bana Israël babenganaki bango mpe balinga te balongwa yango wana bana Israël babundisaki bango babomi bango po ete babotola mabele ma bango yango permettre bango barécupérer mabele ma bango. Pona lelo ndenge na utai koloba na bandeli awa nalingi ke bapasteur ya RDC bakoka kotala exemple ya Moïse, l'homme de Dieu. Oyo a encouragé, a lendisi bana Israël, bakende ko occuper mabele oyo Nzambe apesi bango. Pona biso na RDC Nzambe sa apesi biso mabele atinyo sona kati. Mais il faut que peuple congolais atelema po ete baoyo baye bangune ya RDC bakoka kotikala wana te na mabele mana. Parce que le peuple congolais, bango ne va jouir na ba ressources Nzambe apesi bango. Alors, pendant qu'on se réjouit na yango, et c'est le peuple congolais asala loka bana Israël basalaki pour être ba récupérer mabele ma bango, pour être ba jouir na ba ressources zawana. To lingi te ba pasteur à RDC, basala lokola Moïse. Na botambwisaka peuple congolais. Po ete bakokako s'approprier, bakokako s'approprier mabele na bango, po ete bakokako jouir na ba ressources za na kati. Tango bana Israël babimaki na Égypte, bango bazaki na armée, bazaki organisé te. Kasi lokola bana Israël batosaki mokano ya Nzambe. Lokola bazali kozwa ba action likola liloba ya Nzambe. Po ete bakende ko occuper terre promise. Nzambe mokili o apesaki laka a s'impliquer na bobundaka pona bana Israël. Ye Nzambe o akeli likolo na se a changé te.
basi na mibali nde bachangeaka bato nde bachangeaka nzambe achangeaka te nzambe arespectaka bobe bacondition soki mpe biso na RDC to respecte bacondition ndenge bana Israel barespectaki po ete nzambe asimplike abunda mpo na bango ye mpe nzambe akosala mais il faut biso tozwa action selon liloba ya nzambe ezali teke tocroise maboko mpo te tozwa nzambe akita akosala yango non bana Israel bazwaki action ntango bazokoagir conformément na parole ya nzambe nde nzambe asimplike po ete permettre bana Israel barécupere mabele na bango oyo ezalaki occupé na baennemi na banation païenne wana tokokende na liloba ya nzambe mpo totala lolenge nini homme de Dieu Moïse asalaki d'abord ntango agagné 2 royaumes mpe aexhorté aencouragé bana Israel bacontinue kobunda contre baoccupant ya mabele na bango wana ezali responsabilité ya bapasteur ya kosala ezaka te koteya bato bapesa mbongo ezaka te boteya bato lobi bokozwa mariage lobi bokende na poto lobi bo non mais mabele na bango ezali occupé na baennemi mais liloba nzambe elobi nini nga nakomi bible oyo te nga na invente yango te ekomami ezali écrit na yango nazotanga baverset mpo yo mpe otanga yango yo mpe partage yango na bato oyo baza na église na yo ezali responsabilité na biso ezali façon na ya kocontribue mpo na récupération ya mabele ya bana Congo ya RDC tokokende na bozwa babiblia na bino tokende na livre ya Nombre chapitre 31 Nombre 31 totanga verset 1 à 8 nzambe alobi na Moïse alobi ne akende kovenger bana Israel likola bamadiande nsima soko osali yango yo okokufa donc il fallait Moïse accomplir mission avant liwa na ye Moïse alobi na bana Israel alobi na bango bino bosekipe bao baza na bato ya bitumba botambola contre Madian po ete bokoka kosala nini bokende koexécuter vengeance ya nzambe likolo ya Madian ezali nzambe mokili nde apesi mitindo na Moïse alobi na ye akende kovenger bana Israel likolo ya bamadianite verset 4 bokotinda na armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. Boyebi ke bana Israël bazaki na 12 tribus. Balongoli 1000 donc 1000 personnes, 1000 hommes par tribu. Donc au total soit 12 000 hommes équipés pour la kubunda, pour l'armée. Moïse a tini na armée donc batobana na bango mwana ya sacrificateur Eleazar fine ou azali kokumba ba instrument sacré pe trompette ezobeta bakei contre Madian selon ordre mitindo epesamaki na nzambe apesa na Moïse basala nini babomi bamibali miso oyo banso bazaki na mboka wana le banzambe lobi na verset 7 ya Nombre 31 que bana Israël va s'avancer contre Madian selon nini selon ordre ya nzambe oyo apesaki na Moïse pe babomi bamibali nyonso na mboka wana babomi pe baroi ya Madian bazaki baroi bazaki combien bazaki mitano babomi bango pe babomi Balaam na épée Balaam mwana ya Beor tokende sikoyo na chapitre 32 ya livre ya Nombre 32 totanga verset 1 à 7 bana ya Ruben na bana ya Gad nyonso to bana baza ba tribu ya Israël bazalaki na bibwala ebele amonaki ke mboka wana mboka ya Jael na mboka ya Galad ezalaki esika moko ya malamu mpona bibwela na bango alors bana ya Gad na bana ya Ruben baye pa Moïse pe na sacrificateur Eleazar na ba prince ya assemblée balobi na bango batangi koma bamboka wana abi bamboka wana ezali mboka oyo nzambe afrape yango liboso ya assemblée ya Israël ezali esika moko ezali malamu mpona bibwele e basali babino
bazana bibuele pe na verset 5 babakisi soki to trouver grâce na miso na yo to abino bazo s'adresser na Moïse alors opesa biso mboka diso esika wana mabele mana et babakisi nini et ne nous fait pas passer les Jourdains to leka Jourdain te nzambe apesi mitindu apesi abisi na Moïse bimisa bana Israël apesi bango mabele bakende kuna bakomi kuna na nzela bana Israël sous la conduite de Moïse bagagné 2 royaumes sikoyo bana ya Ruben bana Gala bango balingi loka bazambi bwele balingi ko katisa te balingi batika la koto kuna bake kotuna question mutuna wana epa ya Moïse bolanda très bien musali ya nzambe Moïse et yanonaye epa bana ya Ruben pe bana ya Gad Moïse azongiseli bango yano alobi na bango bande kona bino ba okena na bitumba bino de botika la koto bozo mona raison na que message pas na pasteur Moïse azo rappelé bande kona bino bazo okende na bitumba ba okena bon bino botika lawa pona nini bolingo décourager bana Israël bakene na mboko nzambe apesi bango ba pasteur a RDC sengele ba imiter Moïse et sengele ba copier exemple na ye na boteyaka peuple congolais que ba s'approprier na mabele na bango o nzambe mokeli apesi bango na ngolu na ye bana congolais ba koma bana Congo ba koma mukane pa nzambe te nzambe nda apesi bango bazana droit ya ko jouir na ba ressources za na mboka na bango ba paya bato basusu bakoko ya te ba vanda bazo exploiter bazo jouir nango pendant que peuple congolais bazo jouir nango te libosa nzambe zali juste te tout en asiko verset 8 à 15 il y a livre il y a nombre 32 verset 8 Moïse azo continuer kolobawa batata na bino basaki pendenge moko tango ngana tindaki bato po ete ba examiner mboka tango tindaki ba espion bakendeki na vallée ya Escol tango basilisi ko examiner mboka bango baye ko décourager bana Israël bakende na mboko oyo nzambe apesaki bango ba pasteur ya RDC sengeli ba enseigner bato na bango liloba ya nzambe contre action ya bao bazo ko décourager peuple congolais ba s'approprier mabele na bango te bao bazo ko décourager peuple congolais et sengeli ko enseigner bango exemple à Moïse pour être bazala capable ya ko bouter dehors ba occupants illégaux ya mabele na bango. Moïse a continué koloba verset 10 abi colère nzambe et s'enflammaki contre na mokolo mona pe alobaki ete ba ebanso babimaki na Égypte ko bana mbula ya 20 ans pe likolo ba komona mboko nga na jure te pona pesa na Abraham na Isaac na Jacob po ete bango balandaki pleinement te nzila nanga car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie tina nini bato bana bakouraki okende komona terre promise te po ete bato bana balandaki pleinement te nzela ya nzambe mokili et na verset 12 Moïse azo continuer kopesa exemple azo continuer excepté samaki pona nani pona Caleb pona Josué mwana nan po bango nde balandaki mongo voie ya nzambe verset 13 abi kanda ya nzambe s'enflammaki contre Israël et puis a fait errer bango na désert atambusi bango na désert pendant 40 années mbula koto 40 ans pardon 40 ans jusqu'à ce que génération wana oyo boyaki kotosa monoko ya nzambe bango banso basaki nini bakufaki na désert. Alors, il y a Moïse a continué verset 14. Donc, bino bokamati place à batata na bino, na ba rejeton à bato ya masumu. Pour que bo rende sous nzambe na kanda ya makasi le contre Israël. Pour bozo ce qui se détourner na ye, ya ko continuer ko tika Israël na désert. Alors boko causer perte ya bato banso ya peuple. Toko kene sikoyo ko Kotanga verset 16
à quoi ça, à 25. Il y a livre 32, nombre 32, pardon. Nombre 32, toute la réponse à Bana Ruben et à Napibana et Gad. Nombre 32, verset 16. Alors, bango siko bana ba pusani pepe Moïse ba binae. Biso tokotonga ba parka wa pona bibele na biso, ba ville pona bana na biso. Mais biso moko to s'équiper toko zwa bibundeli toko kende liboso ya bana Israël jusqu'à ce que tokotsa bango na esiko o epesami na bango. Bana na biso bakotikala awa na ba ville tokotonga ya makasi à cause ya banani ya babita mboka. Tokozonga awa te na bandako na biso tant que bana Israël bazui possession moto na héritage na été. Et biso tokoto to na ngambo ya Jordan tant eso to kende kuna tokozwa héritage kuna te. Po ete héritage na biso yango tozui koto boy. Donc ndenge basengaki na Moïse. Verset 20, Moïse alobi na bango, alors soki bosali ndenge wana, soki bino bozwi bibundeli, boleki liboso mpona kobunda devant Nzambe, soki bino bato banso bana bozali prêt à bitumba, o bozali capable ya kobunda, boleki liboso na bokatisi Jordan liboso ya Nzambe jusqu'à ce que Nzambe akobengana babinguna na bino liboso na bino. Alors soko bozongi, et si vous revenez seulement après que mboka donc mboka wana epesami na bandeko na bino, alors bokozala sans reproche vis-à-vis ya Nzambe, vis-à-vis pe ya Israël. Et koto ya ngambo awa ekozala propriété na bino liboso ya Nzambe. Kasi soki bosali ndenge bolobi te, soki bosali ndenge wana te, bosali nini? Bosali lisumu contre Nzambe, boyeba ete lisumu na bino ekoatteindre bino. Verset 24, botonga ba ville pona bana na bino pe na bisika pona ba bibele na bino, e bosala eloko monoko na bino yango moko elobi. Bana ya Gad pe bana ya Ruben balobi na Moïse, basali bayo bakosala oyo mokonzi alobi. Totanga siko verset 26 33, il y a livre ya nombre 32. Bana ya Ruben, bana ya Gad baza continuer discours na bango et pas à Moïse, verset 26. Bana na biso, basi babiso, bibele babiso, nyonso egotikala na ville ya Galad. Et basali bayo, biso banso tozali armé pona bitumba, tokokende kobunda liboso ya Nzambe, lokola mokonzi alobi. Moïse apesi mitindu na au sujet na bango et pas sacrificateur Eleazar na Josué, na ba chef ya famille tribu ya Israël, bana Israël alobi na bango, soki bana ya Gad, bana ya Ruben baleki na ngambo na bino na côté ya Jordan, nyonso tout armé pona kobunda liboso ya Nzambe, et que mboka ezali soumis na bino, alors bokopesa bango propriété oyo ngambo oyo basengi wana. Kasi soki bakei na bino te na bitumba, alors bopesa bango esika na esika bozala kuna na Kana. Bana ya Gad, bana ya Ruben bazongisi yano, tokosala o Yahweh alobi na basali baye. Tokoleka na mandoki liboso ya Nzambe na mboka ya Kana, kasi biso tokoposede héritage na biso na koto na ngambo ya Jordan. Moïse apesaki na bana ya Gad pe na bana ya Ruben pe na moitié ya tribu ya Manassé, mwana Joseph, royaume ya Sion oyo azaki mokonzi to roi ya ba Amoréen, pe royaume ya Og, roi ya Bazan na mboka pe na ba ville oyo za nzinga na yango. Moïse na bana Israël na botosaka monoko ya Nzambe babundaki pe baganyaki 33 royaumes
po ete bakende kozwa mabele oyo nzambe apesaki bango. Nayebisaki bino yango na ngambo kuna Moïse avant bakatisa Jourdain aganyaki deux royaumes et Josué na ngambo 31 royaumes. Et pendant qu'on vaincre ba royaume il fallait bana Israël 33 pardon, pendant qu'on vaincre 33 royaumes wana sengi bana Israël babunda ki ba gagner bato ba kufi nde ba récupérer mabele na bango. Donc ba pasteur ya RDC esengeli bazwanda kisa wana ba enseigner ba teya lokola Moïse asalaki. Ba pasteur RDC esengeli ba encourager bana ya RDC pendant que pour ete bazwa ba action sur bilaka ya nzambe po ete elingisa bango bakamata possession effective ya mboka na bango bakoka kojui na ba ressources nyonso oyo nzambe apesi bango na mabele mana eke bapaya bazala bouté dehors. Et tomonaki ete bana Israël ba reçu bazwaki succès parce que basani ba obéi na mokano nzambe. Alors vers la fin ya Moïse vers la fin ya vie à Josué a convoqué ba ancien apesi bango ebisi bango ka komi vieux apesi bango instruction sengeli basala. Alors bina on a Exode 23 verset 3 que bomoni lokola nzambe tata na bino Yahweh nzambe na bino asali na ba nation surtout liboso na bino po ete ezalaki nzambe nde abundi po na bino. Nana abundaki po na bana Israël ezalaki nzambe. Tango nini nzambe abundaki? Nzambe abundelaki bango tango bana Israël bazwaki action batosi nzambe bazwi ba action sur bilaka ya nzambe po ete bakene bazwa mabele mabango. To répondaki na mituna mibale au sujet ya ndako to bengi RDC to lobaki nyoka oyo ezoboma ekotaki na mboka RDC na ndako ya RDC pardon na lobaki uti ekoti na kota est na Ituri pe ezali. Alors tango ezoboma biso tokosambela te mais tokoluka partout le moyen toboma nyoka ekoti na ndako. Donc il faut que chaque Congolais, chaque Congolaise azala conscient na yango azwa action po ete to benga na banguna wana oyo tozobenga nyoka venimeux ekoti na kati ya ndako RDC ezoboma. Topesa ependa kisa oza na ndako eza na bachambre ebele chambre mibale ezozika chambre mibale wana babaki Nord Kivu na Ituri. Alors tokosambela te tokoluka ba voisin te tovanda totala ba ami lelo tokosala po ndako ezozika. Non, il faut tosala par tout le moyen toboma moto. C'est exactement ce que nous devons faire, tout faire pendant koboma moto oyo ezozikisa bandako donc bachambre pardon mibale oyo ya RDC. Tomonaki ndenge Moïse asalaki pa encourager bana Israël yango tozo exhorter ba pasteur ya RDC ba imiter exemple ya Moïse l'homme de Dieu ou encourager bana Israël ba kene ko s'approprier na mabele na bango encourager ba continuer ko bunda a conscientiser bango ndenge moko ba pasteur sengeli basala po ba conscientiser ba encourager peuple congolais ba zo ba action selon le bale nzambe po ete ba récupérer mabele na mabango po ete ba jouir na yango ba jouir na ba ressources yon surtout oyo nzambe atina mabele mana. Bana Israël ba tosaki mokano nzambe nde bazwaki action po ete ba kende ko bengana bato bazaki occupé illégalement mabele na bango. Yango wana tosenga na ba pasteur ya RDC ke bazana na responsabilité ya ko te ya bato na bango po bana Congo po ete ba récupérer mabele mabango po ete ba jouir na ba ressources ya mboka na bango. Bana Israël ba négociaki na ba ennemi na bango te ba croisaki maboko te ba zila nzambe akita ye moko asala musala po na bango non, mais eloko ni basalaki bango nde bazwaki action po ete ba bundisa banguna na bango bao bazaki occupé mabele na bango ba gagner 33 royaumes pendant que bazaki ko agir selon le banzambe nzambe azaki ko s'impliquer po ete apesa bango mabele mana. Ndenge moko nzambe asaki pona bana Israël nzambe pa kosa ngo lelo pona bana ya RDC. Nzambe mokeli tata Yesu Kristo apambola bino banson.